La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Sali, bonjour la famille, mbote bandeko bolandara biso, en tout cas mbote na bandeko nyonso o bolandara ya bino, Xile Botelwa TV. Bano nanga toyena likamba Maria Tumba, tomoni ba video ezo circuler, lolenge nini oyo ba policier ya mboka na biso, ba panzi boutique ya Maria Tumba. En tout cas, Xile Botelwa TV obomona liboso na bino, toyena likambo oyo na siengote. Bakangi Maria Tumba, tumona ki tosali be mission lolenge nini o bakangi Maria Tumba. Mais komona na ndenge o basakaneli to basali na business ya muninga ate. Eza kitoko te. Eza vraiment kitoko te. Bandeko nanga video ezali ono tiela bino kala mingi te awa. Botala ndenge nini oyo bapanzi boutique ya Maria tangu bakei kokanga Maria Tumba. Pourquoi? Parce que bayebaki ke Maria ndenga uti China ye aye na marchandise. Pourquoi? Parce que bango bayebi ndenge Maria ye moka filmaki ba biloko na ye e utaki Chine akenda kusomba biloko ya business na ye ayaki akotisi biloko na ye. Nandimi te ke tangu bayebisaki bango bakeko kanga Maria batindaki bango bokeko yiba. To batinda bango bokeko panza ba business na ye. En tout cas, message nanga eza penza message moko ya pasi mingi. Bandeko sobo partager video oyo eza malamu. Soki vraiment toko partager video oyo e ozala bien. Bo partager video oyo ekomela bakonzi. Ekomela bakonzi. To kende wapi na mboka na biso. Ya liboso na nufaso o bokangela rabatu. Ezala no kitoko te. Faso okangela batu na mboka na biso so batinzi mutu boke kokanga mutu. Faso oto memela rabatu. Etikala ka na Congo. Na ba pays étranger ebele. So ba ye kokanga mutu normalement nde bokendaki kokangela Maria. Bokuteke na roba mukuse, robo ezalaki sexy. Bokokaye koyebisa ye kende kolata elamba bien. Kotalata pantalon ti elamba likolo tokende. Ba pays ebele basala yango. Ba pays ebele basala yango. Pays tikalaka moko o baya kokanga mutu lokola mbua. Ezaka na pays na biso Congo RDC. Ezaka na pays na biso. Finalement ba autorité ba konza mboka eloko wana boko tala ngote. Likambo wana boko ka ko fixa ngote. Boko kate mutu moko Maria Tumba zaki ye moko. Mais tala combien de personnes au baké kangaye. Tala combien de personnes au bo simbie na maboko. Tala combien de personnes au ba simbi mwana batu na maboko. Mazaki ye moko. Erreur esalemaki isa déjà consommé. Na sir tolobi ngona be mission na biso nyonso. Mais Xile Botelwa TV aye liboso na bino lelo pona olobela mingi eloko etali business ya Maria Tumba. Koluka mbongo eza pasi. Maria na bomona atelema na boulevard te. En tout cas, quel que soit ma bezali, asalaki ba video oyo afingaki o alobaki mambo esepelisaki bato te. Mais pasi eza bokoti na business na ye. Atelema na boulevard te, asala akindumba te. Aluki mbongo na réseaux sociaux.
azwi ba contrat bien oyo esali ye akoma oyo aza afongoli boutique na ye aobundabunda ndenge biso nyonso tomoni ndenge biso nyonso tomoni mwana mwasi ana ndenge abunzi na internet tia ye ofongola boutique na ye bokekanga ye na erreur oyo asalaki bokekanga ye na likambo oyo ye asalaki me bokendaki kokanga ye te mpo bobebisa babien na ye bokendaki kokanga ye te mpo bopanza oyo ezali bongo boutique na ye bandeko natieli bino video na kwe wana tolanda video wana bomoni video wana tango oza soda batindi yo keye kokanga mutu batindi yo te kende kopanza kaka na basoda mboka na biso Congo nde bakendaka kokanga mutu na moyibi nde bakendaka bake kokanga mutu babandi koyiba eza pasi mpe eza soni video oyo etamboli internet mobimba eyokisi mboka na biso soni batindi bino bokekanga mutu boprofite bokeyiba bamontre boprofite bokeyiba bachenete boprofite bokeyiba biloko ya mikie babiloko boyebi ndeti bamontre botie na baposhi na bino bokende kokanga Maria to bokende koyiba bokende kokanga Maria to bokende kozwa babien na ye ya pasi ya pasi bandeko nanga bonjour bonsoir mbote la bandeko bolanda Irsi Botelo la TV en tout cas mbote na bino sika nyonso bozali kaka nde boyebi awa tolobaka toujours bonjour bonsoir yango edépendaka na ero kolanda biso de so ozolanda biso na moi yo nde okoyeba mbote nini okozwa so ozolanda biso na ntongo to mpe na butu yo nde okoyeba yango tolobaka toujours bonjour bonsoir en tout cas likambo oyo nayoki pasi komona na moi na mikolo na biso ya lelo nde mbongo eza pasi nde bapanzi business ya ndeko mwasi esalinga pasi koluka mbongo eza pasi mwana mwasi azobunda na okesomba biloko na ye ke Chine eza facilité pona bato bakendaka Chine o baolandanga bayebi bato basala business o baolandanga bayebi likambo na oloba koluka mbongo eza facilité koluka mbongo eza facilité mutu moko boye a sacrifier ami pesi pona oluka mbongo na ye ke asombi marchandise na ye tango bokekanga ye bokangi marchandise na ye te me bokangi nde ye mutu bokende kokanga ye mutu me bokebebisa babien na ye te bokebebisa place oyo pesaka mbongo te normalement en réalité des choses ndenge bakangi Maria Ntumba boutique na ye eza yango te ke bapesa yango ordre ekangama bopesa boutique ne ordre ekangama na ndeni po boutique na ye il faut eteka Maria azaka na batravailleur ana batravailleur ana bandeko bokangi Maria me bokangi boutique na ye te bokanga boutique na ye ke bopesa ordre te ateka te na ndeni yete mutoteka ana bato basalaka azaki tazaki na voyage boutique na ezaki ouvert bato babando sala bakonza mboka otela pe biso likamba ngo peti kongola o vivre na mboka na ye moko o vivre na mboka na ye moko mais lokwa mboka na ete tala babiso tozana ba Afrique du Sud o so ba ye kokanga yo baokanga mutu baokango na gentil baokanga oteka batindi ko bakoti so soki ndeni au moins yo moko sala désordre so yo moko sali mobulu nde baokangelo mabe me baye kokanga mutu na gentillesse nyonso ozana ba droit na yo pays oyo population ebi ba droit na bango te zaka mboka na biso o Congo na biso o biso ba congolais to kosiela ba droit na biso te mais na ba pays belé ba to asiela ba droit na bango biso na mboka na biso muta na droit zate dans mboka na biso to na droit te boyoki pasi te ya mwana mwasi ana bopanzi biloko na ye bopanzi boutique na ye yango nde bokendelaki
to bokende bokanga ye pona erreur oyo asalaki. To na droit te na mboka na biso moko na Congo na biso moko mais to na ba droit te boke kanga mutu boke panza biloko na ye. Est-ce que tango ba pesa ki bango na lettre o ba pesa bango ba ke kanga Maria ba be boke kanga biloko na ye balobe boke panza biloko na ye. Congolais to mitema mabe. Congolais to mitema mabe. Bozo ko engagea ka ba policier o ba miyibi. Bozo ko engagea ka ba soda ya miyibi. O bo pesa misala. Bukangi mutu d'abord bo tindika mutu. Bien sûr mabe ezali bien sûr Maria salaki mabe na ba propos mususu salaki mabe. Bien sûr Maria salaki mabe fala kende ko se présenter ye moko ponyo so ezalate. Ataku tu mutu salaki mabe. Na mboka na biso bo respectera basité. Ba mboka belé ya libanda to mona ba pays étranger pouvoir eza na basi. O mona ke moi ça na pouvoir a mambebele. Memboka na biso ba respectaka basité. Bokangi mwana mwasi bozo tindika e. Alati teni moko oeze mkusi boko kaya ko zongisa e. Boko kaya ko mema e ti place a changer teni. Mara ya zaki na boutique na eza ba teni ebele. Me wane eza biyema na e to ebi ke ya alata rabongo. Eza façon na e ya ko latela poto yebi ka lata rabongo. Me tangu boke ko kanga mutu na condition moko. Toyebi kende bo memi ekuna na police makambe kuzala. Toyebi kende bo memi ekuna na kasho makambe kuzala. Mabeza o eza déjà consommé. Mabeza li o eza déjà consommé to boité. Mais peuple congolais bato balobeli likambo te. Internet mobozaka na komi nzembo yo pona kopesa yo courage na komi nzembo. Bolobela likamba boutique ya Maria. Botele mabolobela. Botele mabolobela. To mona ba tiktokera bosala ki ba réunion awa. Bosala ki ba youtuber ba réunion. Bosala ki ba réunion. Ba réunion ko bino bosala ki saka pour non combattre ba youtuber. Te. Botele mabolobela. Bino bolobaki ke boza ba to boloba so bolobi ba yo karabino facilement ke bata YouTube. Botele mabolobela likambo yo. Botika ba video na komi nzembo yo. E komi ka video na komi nzembo yo. Totika bolobela no likamba boutique Maria. Bolobela no likambo nde bakanga bakende ko kange ba babisi biloko na ye. Ba yibi biloko na ye. Wana bolobela ngote. Wana bolobela ngote. Wana pe ils problème. Et comme il peut le sous-problème. Et comme il peut problème. Boke kanga mutu bo yibi biloko na ye. Na ba pays mususu. Ils ont problème o ba soda ba to ba kende ko kange ba na problème. Na ba pays musu ba to ba kende ko kange ba ozo mama na problème. Kaka nde biloko ne bungi. Bande onanga abonnez-vous, commentez, likez, en tout cas partagez biso partout. Partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Mais quand partagez biso partout et place ndouwa pi o émission o ekokome la bande ko nyonso balanda biso elo nini o to ekoloba. En tout cas na pesi mbote na bande ko tout o bolanda nga yo wana vanje zo landa nga en tout cas nzamba pambula yo. Partagez biso na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger et vous allez vraiment malamu mingi. Mbote na papa na biso papa Eva depuis Kenyol na Cape Town. Mbote na yesi kozali mbote na papa na biso Putu Mashalaba. Mbote na Linda Bukulu, mbote na Princesse Alegria, mbote na maman na biso Madeleine Akeita et puis mbote na papa Junior na Cape Town na Fichuk, mbote na bino isika nyonso bozali, bato nyonso obolandaka Irsil Botelwa TV. Ba o nyonso obolingaka nga pe na lingaka bino kaka bongo mbote na Luna Nzau isiko zali ndoi nanga, mbote na yo nzamba lola a pambola yo. Bandeko, partagez vidéo oyo nandenga mabete en tout cas. Bozala kana bizelo partageaka ba place ba oloba mabete ba video o ba ofinga ba video o ba bimisa ba bloga mabe yango nde bozala ka makasi ya ko partager
Me ba video neti ya boye oto lobela mingi likambu oyo ezo concerner mboka na biso wana nde bo partager te me bozaka busy na ko tapoter to na ko partager to na ko aimer na ba video bo moni ke ba oloba makambu oyo ezo pesa lokumu te wana bokenda ko partager s'il vous plaît ndeko partager video oyo ekosunga ndeko moko partager vidéo oyo eza malamu mingi. Alors sur les ambano liboso continue na Irsil Botel la TV tant ozo s'abonner ko bosa na te cliquez cloche de notification. Cliquez sur la cloche de notification pour que prochainement tant on retrouve la vidéo na biso ekomela yo esika nyonso ozala. Likama Maria epesi pasi, likama Maria toye tolobi o esengela kitoloba. Likama Maria tolobi oyo esengela kitoloba, mais quand même mutu ata ana faute, quand même mutu ata soka saliso kindengeni, quand même mutu ata bokoki jamais kokende ko bebisa esika o mutu azo bikela. Bwebi kombi tumba futaka maison na ye. Bwebi kombi afutaka maison wana. Pourquoi Congolais so bolibo kitisa mutu, il faut bo kitise pena bo kitise na liburu bokunzi. Boka nga epo na erreur asalaki ya mamba papa sango ya mamba pasteur Walesa poto ebike balobi pasteur Walesa te mtakangisi ye meza bana ya pasteur Walesa toyoki eza bongo ke pasteur Walesa te mais eza bana ya pasteur Walesa nde toyoki papa sango asalaka na gouvernement toyoki nyoso eza problème ite ausamba e oleka ndenge soki ezake erreur oyo asalaki afuta pona yango akofuta pona yango soki ezake o babeta o basala soki ndenge nini o bakele soki nyonso baolinga basala baosala po eza likambo esi ekomi me bozongela likambo boutique ya moninga te bokanaki boutique na ye bokanaki business na ye toloba to bokanaki kaka te mwa moso mokoto okekanga ye toko simba mbamo na business toko yiba boy kitoko te esali soni bokanga biso na ba Congolais lokwa to ba kolomboka te bakotinda bino bokekanga muto aza bokekanga o étranger mo na mboka na biso bokanga e bien surtout so zaka kaza na mbongo na ye bokange bien bobatela kuna ba bien na ye mais so batinzi bino bokekokanga ndeko na bino moko Congolais na yebite basoda mboka na biso est-ce que bakendaka classe est-ce que batangela ngo na yebite na ba pays musupo ko masoda foza licencié mais na bamboka na biso to yebite batangela kango po muto botinda kutake kokanga mutu ayeba na ete ba muto batinda ke kokanga mutu ayeba na ete nini oya ko sala mutu wana balwa na eza nini yepe lwa na eza nini ayeba te est-ce que mboka na biso to sela ka balwa na mboka na biso na est-ce que to sela balwa est-ce que muta ko yeba ke te lwa na ngeza boye na na droit yo sala boye est-ce que na mboka na biso to yeba ngo eza pasi pe mawa eza pasi en tout cas. Courage na famille Tumba, courage na baputiniste, courage en tout cas, courage vraiment na likambo ekomi balobi bakamarade malamu bate ape muninga Maria entourage na eza no kitoko te ana ba entourage moko ko balingi matalana entourage mo mutote ya muto azate muto a préféré ka sala vidéo atia na TikTok ba mona e matalana wala na si to lobela ki yango mais mingi to ko lobela lelo eza likamba boutique ya Maria. Bo protéger ba bien Maria. Po nde ba yebi ke Maria zate. En tout cas, Kevin ce qui Maria biloko eza na maison na ye kende ko bimisa c'est le moment. Ce que eza ke ba bien biloko eza na maison ya Maria Tumba. Ce que eza ke biloko eza kuna wana Kevin il faut akende ko bimisa biloko na ye. So ezake ba biloko ne o ba carton nyonso bato ba monaki na misu o bato ba monaki na aéroport ba biloko ne nyonso wana soki eza na maison c'est le moment boke ko bimisa ngo po bato bakende ko kanga Maria bakoki pe ko coopérer na bato bake kota ba bimisa biloko toyebi mboka na biso ndezalaka toyebi
toyebi bato nyonso bakanga ko basalaka bamabe wana bato nyonso bakanga wana bakooperaka na bango moko bakondiana toyebi eza pasi alors na ngambo ya Maria bakamarade ya Maria o botambola na Maria boyebake boa mitema mabe po bosungi muninga te na makambu nyonso o Maria ye nango na internet bakamarade ne bosungaki ye te lelo baluki basala ye boye mpo bakitisa ye me bamatisi ye bozaki mpe capable opekisa camarade na bino ke o te kosala boye te me bosalaki yango te pour erreur eza deya consommer to osala ni déjà eleki déjà ekomi esali déjà mais bobatela babien ya Maria Ntumba eoza malamu bandeko nanga partager s'il vous plaît, partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger, partager penza place nyonso. Courage na famille ya Maria, courage na Kevin, en tout cas mobala ya nani Kevin Issa en tout cas courage na yo esiko zali, courage mbala sima meka pe kote ya muninga e uzala bien bolinga na akate mwasi na mobile na sala kama o mwasi na nga lingi tonatika mwasi na nga na mabe so mone loko mobeleje so kende mabe o mekipe ko pekisa e uzala pe malamu mingi bando na nga na bien tokutani à la prochaine occasion na ndenge moka bien abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur na Facebook, na WhatsApp, na Messenger quand to yebisaka bino en tout cas c'est la première fois na yo au visiter Irsil Botelo TV, ko hésitez appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nyonso oyo tokotia awa ngana bino tokutani à la prochaine occasion ce qui est sous a zongite bisous bye. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour naba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti tozalina gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.